Ngai Wabino Marila au mois animatrice na bino na Canada Montréal. Lelo toza vendredi le 29 janvier 2021. Na elebino sango ya mawa grand frère ya sœur Marie Misambo na kombo ya Jeje Ngolo asili kokufa ndeko na biso tozomona na bilili Jeje Ngolo aza susu na bomo ete sango ya liwa epanzani lelo vendredi le 29 janvier 2021. Molimo na ye epema na kimia liwa na ye eko fongola susu ba pota o ezalaki deja ya kokauka mwa muke pona liwa ya sœur Marie Misambo. Tolingaki sœur Marie Misambo mingi liwa na ye shokaki penza bato ebele. Alors tant tolingaki sœur Marie Misambo tolingaki pe famille na ye tolingaki pe bandeko na ye. Alors komona ke après liwa ya Marie Misambo ndeko na ye pe lisusu asila kokufa, ça fait très mal. Yango moni etouché biso makasi na ndeko yo zolanda na ngai esali pasi e okanisa biso sundenge sœur Marie Misambo akufaki. Alors voilà information ngaki na lekisa na communauté mobimba liwa ya ndeko na biso Jeje Ngolo. Programme nyonso to ya enterrement makambo nyonso to ekoleka. Alors soki nazuba information na koyeba pe na koleka kaka pona pesa bino ba information po soki mutu akufi na communauté tolingaka toyeba tiki bana combien atiki mwasi akufi na nini akufeli wapi ba information nyonso to wana na koyela bino après na ngeka na informer bino liwa ya ndeko na biso Jeje Ngolo. Na soki si video on a ba sponsor na ngai 5 Antonio Mbungu na Genève na Suisse, Florence Bandu motema ya papa Ado Panzu, Hercule Banvoitou na Londres, Maman Amida Chanti mwasi ya président Vital Kamerhe, Lito de Castro Kanangola na Canada Montréal. Merci beaucoup, tokutani prochainement.